L'histoire de la République démocratique du Congo est cette histoire qui est remplie de mystères. Cette histoire qui doit être bien expliquée, bien relatée et bien analysée parce qu'elle tient fortement à notre spiritualité qui naturellement notre marche sur l'ensemble du pays par rapport à notre vie des nations en dépend. Et aujourd'hui, nous allons revenir autour du prophète Simon Kimbangu et ses prophéties sur le Congo pour que nous puissions poser des questions qu'il faut à notre invité. Et je rappelle que cette émission est produite sur votre demande. Il y avait tellement de demandes à quand vous allez les recevoir, à quand vous allez les recevoir. Je promets que pour ces numéros, ce sera le numéro de l'invité lui-même qui va être affiché et vous allez l'avoir directement. En tout cas, c'est une exception. Vous n'allez pas passer par moi pour l'émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire d'un peuple qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous sommes très heureux sur ce plateau, dans cette production spéciale en langue nationale, parce que c'est en lingala que nous allons produire cette émission exceptionnellement à la demande de l'invité. Et vous pouvez les deviner, nous recevons pour vous Fumu Kusu, Fumu Mbote Peboye Mola Muna RTNC2. Mbote mingi ndeko elenga mpela elongo pe bongo na bandeko balandi banson esika biye bazwami pe matondo mingi na mbela na bino. Matondo pe na yo la bino lokola po tango to bengaka boyambaka pe boyaka pona kosala musala. Wana pe ezali etinda na bino fumu. Matondo mingi na kati ya musala moeto yamba pona kobundela bayindo. Bisika biso bayindo bazali. Posa na bango ezali tokoma, biso pe posa na biso ezali tokoma. Nde libala malonga yango wana. Boni bangunza. Baza malamu na kati etumba. Kokolobola za malamu. Kondo ezali na kati etumba. Matondo mingi fumu. Tokoloba yango fumu bolati malamu. Tolati malamu soki bamoni bino bakokanisa Abdoulaye Wade nu Segundo Basanjo bakokanisa Baiwana bazalaka na Afrika ya likolo wana. Potalaka elateli na bino. Potolati na boyindo. Bino bolati mabepo bolati na kimundele. Yangwana bo sepeli kolata lokwa biso mbala sima kasi biso banso tolata na boyindo kasi tozala mingi nezaleli penza ya kolulaka biloko te kasi lokola eza bilamba na biso moko ya boyindo po bazin oyo ezali bazin oyo esalemi na maboko ya bayindo matondo mingi. C'est les bazins riches en fumu. Ce qui va fumu bakobenga bakabela biso tokoboya te. Tokolata kaka bongo pe tokosala biso. Oto si olati lo bana ba mikoleza ko. Na misusu oyo te. Oyo te. Oyo eza na bonganga na mambo ebele ko simba yango eza eza na bonkumu ya etumba. Matondo mingi. Tokolobela oyo tolobaki lelo likolo na bilaka soki tokoki kobenga yango bongo oyo Fumu Kimbangu aloba pona mboka Congo pe sikoyo tokomi wapi toza kokende wapi liboso ya wana tika totuna fumu mandefu etikali boye ndenge nini mokonzi ya mboka a créé style toza ko comprendre batu nyonso komika mandefu yo bibino bozaka na mandefu bote bongo to kole yango ko kole to mandefu te bo kole te me botiki yango te fumu kasi toza na kati ya etumba ya kososolisa bayindo bokole yango te me botiki yango ye bolai to bambite to tiki pamba te to na kati etumba ya kososolisa bayindo kolakisa bayindo ke ngonga o eza ngonga ya bakolo eza ngonga ya kimokolo mutu mwindo alakisa ete ya solo ya bana mikete eza ngonga ya bokolo alakisa kibokolo ete tosalela kibokolo tosalela boyebi tosalela bokonzi na bisika nyonso tozali.
matondo mingi fumu tolingaki to tuna fumu toloba boye importance na français to koloba ngo bongo tina ya ba date na lingala eza nini mikolo tina ya mikolo tina ya ba date ya mikolo ekoki kozala nini na kotambola ya bato ndenge tozali bo na kati ya mboka na lina zwa mikolo ya mineno ezali na mboka na mso natanga mwa ndambo na bige yo bino boyebi yango mwa ebele tozali na le 4 janvier 1959 tozali na le 30 juin tozali na le 24 novembre tozali na le 24 avril tozali na le 17 mai tozali na le 16 et le 17 janvier 2001 bongo na bongo ti toyeko bakisa 18 octobre toyeko bakisa 31 décembre 2016 pe tozali kaka kokoba tina nini tokoki kopesa na badate motindo wana tozali kokoba kotambola nzela na biso katikati na mboka matondo mingi mikolo na mikolo eza na makambo nango eza na mikolo mosusu eza na makambo ya malamu eza na mikolo mosusu eza na makambo ya mabe eza pe na mikolo mosusu ekolekaka kaka lokola bongo kasi moto na bomoi na ye neteni nyonso oyo akutanaki na likambo na ye oyo esalaki ye atako bolamu to pe mabe akokanisaka yango soki ngonga yango ekokisami eza na badate mosusu to mikolo mosusu eza mpona bayindo banso eza pe na mikolo mosusu eza mpona mboka moko songolo eza pe na mikolo mosusu mpona ekolo moko pe bongo mpona moto moko songolo tokolikia mpona yango eza na mikolo mosusu bokokanisa yango na bisengo eza na mikolo mosusu bokokanisa yango na mawa eza pe na mikolo mosusu bokotalela yango na makanisi bongo boza kokanisa eza pe na mikolo mosusu penda bokolakisa yango na bana mpo bayeba ete mikolo wana soki bakomi bakanisaka swati mabe basalaki bango to mpe bolamu basalaki bango wana tina na mikolo to badate katikati na mboka tina mikolo bozalaki na maloba ndete ngai toloba na mboka na biso Congo eza na mikolo ebele oyo eza na tina kasi bakotisi yango na manaka te mpo na nini ekoti na manaka te mpo baye bandimi manaka oyo wana bazosalela eza manaka ya bagreke na barome mpe bongo ntango babalisi yango na bomoi na biso bandimi kaka makambo mingi oyo esalemaki mpo na bango mpe mpo na bolamu kolandela na manaka wana kolandela na manaka pamba te na mboka na biso Congo ndakisa le 25 décembre eza mokolo mboka na biso ata kutu kokanisa yango te le 25 décembre oyo ezalaka Noël eza makambo ya bamindele feti na bango eza kutu ata na tina moko mpo na biso te omoni le 31 na le 1er janvier le 31 décembre na le 1er janvier eza mikolo ekokokota na manaka na biso te mpo bango kuna ntango balekeli na hiver bamalili enyokoli bango ntango babimi na hiver kokota na bango na mbula na bango bapesi sanza wana ya janvier na nzambe na bango Janus nzambe ya mitu mibale siko bayebisi te ye aza ebandeli mpe bongo janvier lingi koloba Janus Janus eza sanza ya Janus die à double tête double face osomona na lolenge wana siko bango bazosepela sanza na bango wana eza makambo na bango osomona eza na makambo ebele esengeli tobima na bomoi ya bato wana tozonga na bomoi na biso ndakisa mokolo na mokolo bango bati lundi bapesi yango na déesse Lune mardi bapesi yango na die Mars mercredi bapesi yango na die Mercure jeudi bapesi yango na die Jupiter vendredi bapesi yango na déesse Vénus samedi bapesi na die Saturne siko tango bango bapesi mikolo wana na banzambe na bango osomona fumu oyo eza ba découverte ou bien réalité osomona lelo tango bozotanga sanza ya août ezali sanza ya César Auguste osomona tika tozwa bamfumu na maloba po awa ezalaka etelo mais toloba nini bamfumu biso toyaka na Mongo Congo biso toyaka kuna toye totali tokoti toyoki nsiku miantsemono anza pe tosilisi tobimi tozongi na Mongo Congo
bakendaka pe kongumbama mokolo moyenga pona nini kasi te mokolo wana ya eyenga c'est un dimanche ngana yaka kuna ezaka dimanche soko invité nga soki na invité yo na bengi yo mokolo ya moi tondimi san lokola soleil san day mokolo ya moi or na Egypte basambelaki bandimaki ke tata mokeli bomoi na ye ezali na moi oyo azosunga bato me mikolo yango biso totangelaka yango na kidimanche te totangelaka yango na bokoko na banzi lokola pe ozalaka oyokaka tolobi tosangani awa lelo mbala mosusu konso mwa boye oyo ebalani na mokolo boye na manaka bapaya wana pona donc c'est en français d'abord ezalaka une correspondance donc kokanisa ebalani kokanisami lokola mokolo yango eza ndakisa nkandu le 20 na manaka na biso ezali nkandu mwa tuku mibale sanza ya misato na mibu mokama na tuku mibale na libwa siko mokolo wana ebalani na mokolo nini epai ya bapaya epai ya bapaya ezali ndakisa soki pe le 12 boye kozala bien le 11 le 12 décembre lolenge wana moni na kobanza tango tobandaka koloba oyo ya biso elingi koloba te topesi lokumu na oyo ya biso na bongo mokolo yango kolandela toza nanu na periode ya transition to na elekeli bato ebele bakendeke te misala epai ya bapaya nde tobengaka bango mpona bokutani kasi soki botali manaka na biso bokomona te ntina bakatikati ya poso ya bapaya kasi biso tosanganaka na mikolo na biso wana toza kozonga epai na biso matondo mingi mokolo na mokolo ou bien date na date ezalaka na mystère na yango ndenge outai koloba likambo nini eleka mokolo wana leson nini tokoki kotire mpe nini kokanisaka mokolo wana ekoki komemela biso ozali pionnier ya koloba ke le 4 janvier ezalaka toujours date moko oyo eza na importance na yango esengelaki ezala nango te koleka kasi na mboka na biso lokola ya majorité ya bato to ebele ya bato batangi mingi netelo ya bapaya batie bango na makambo ya kokumisa mindele mpe balongoli bango bomoto pamba te ndeko elenga mpela na bomoi na bino to bomoi ya bato soki oyebi kozongisa matondo te na moto asali yo bolamu oza na bilakeli ya mabe d'abord nzambe moko to alingaka bongo te bongo lelo soki tozali na bakonzi soki lelo tozali na baye bazosimba misolo ya ebele tozonga na masolo ya mayemaleka na époque coloniale okoki kosimba valeur ya $100 te valeur ya $100 lelo okoki kosimba ngo te okoki kotonga jamais ndako ya munene to pe otonga immeuble misolo bato bazosimba lelo ba $1000 gombe oyo bakomi kokota lelo ba député na salaire ba 8000 bakokai kosimba ngo te da député azalaki te boyi ya mundele nda azalaki caporal nda azalaki ozomona ata lieutenant azalaki te même sous lieutenant ya mwindo azalaki te na bongo grâce ya mfumu Kimbangu kolo indépendance ya bayindo oyo atelemi le 6 avril 1921 mpona koloba te ngonga na biso bayindo ekoki oyo sikoyo atelemisi bayindo le 4 janvier 59 bamenase mundele e mundele ake kondima date ya le 30 juin 60 po ete andima bonsomi ya bayindo bayebi ata mokolo moko kozongisela ye matondo te kasi mokonzi ya mboka oyo ya eleko tozali na ye son excellence Kabila Kabange aza kosala makasi nyonso po mboka na biso Congo ezala reconnaissant na mfumu Kimbangu yango alobaki nous ne sommes pas n'importe quel peuple biso toza batu ya bongo na bongo te nous sommes les descendants de Simon Kimbangu tozali bakitani tozali bana ya mfumu Kimbangu Yaya Kimpa Mbuta Lumumba Muze Kabila atangi bayebansa basopaki makila na bango Mobutu te Mobutu bon Mobutu ye aza na biteni mibale eteni moko alongaki eteni moko akweyaki
Bon tokoki kotanga ye na kati ya molongo ya bakonzi kasi ya pasi po akendeki kosukela na biteni oyo asukelaki kasi tozozwa nde maloba mokonzi ya mboka alobaki nde na bongo ntango alakisi identité wana mindele na église catholique batelemeli ye ozomona po sikoyo identité ya lakisi ezalaki adresse à la nation ya 2000 Kokolombola ezalaki ya 2014 na faisait la rentrée parlementaire congrès adresse à la nation voilà congrès oyo esalaki wana nde bongo alakisaki ke biso ba congolais Afrique ezozela biso tozali ba descendants ya mfumu Kimbangu église catholique domindele à travers église catholique nde batelemeli parce que bayebi bien que plus que tokozala ba ingrat envers mfumu Kimbangu na bakoko na biso toko continuer ko vivre sous la malédiction mais ceux qui tokozala reconnaissant na mfumu Kimbangu na balongo pe bakoko na biso pe makila ya 4 janvier nde toko vivre bénédiction ya nzambe mfumu pardon komi koya bisika ezalaka na mwa bozindo muke bolobi discours ya président de la République ezalaki devant le congrès en 2014 ce qui mitu na biso ebosanité otobenga ngo adresse à la nation alobaki yango tozali descendant ya n'importe quel peuple te atangi Kimpavita Fumu Kimbangu Mbuta Lumumba na ndenge na muze pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants voilà c'est quoi ninkolo nde siko tolingi tosisa motuna na biso tolobi yo bino bolobi wana nde mindele bafungolaki matoi bafungoli miso pe bakomi komona likambo yango malamu mpenza te bongo nde bolobaki nde tolobi wana siko nde pena babimiseli nde manzaka po siko bayebi bien ko alakisi identité réelle na biso po neteni yango pe wana yango oyo ezosala ete elobama pe eyebana ya solo ezali ye oyo balobelaki bilaka ete na tango na ye mowumbu akozala te na tango na ye akozwa misolo ya ebele oyo tokotonga nango Congo pe Afrique elingi koloba na periode na ye to na tango na ye nde tango ya contentieux mindele fo badedommage biso tokoti mpenza na makambo yango wana kasi nalingaki tosilisa na mwa eteni ya liboso oyo etalaki makambo ya date biso tosala tourne moko na bamfumu tokanisi ezalaki na 2013 oyo tokenda kotia bapano na kalamu mpe toyei kosukisa na libanda ya maison communale soki tobosani te bamfumu bapesaki diplôme mpe diplôme ya RTNC esengelaki ngana ye nazwa yango mpo mama Nicolas azalaki te totia ba pancarte tokei na quartier Fumu Kimbangu toye wana na stade na avenue du stade totambola kala mobimbara makolo mukolo wana pe démarche ezalaki ya ko honorer mukolo wana 4 janvier tozana no fumu tosala pe mo eloko pona mboka yango oyo atako batu musuba ko ndima te wana likambo na biso te tolobaki na fumu pona nini okoki kokoma pétition te bokena ngo na parlement botiki pona kopesa caractère officiel ya journée à 4 janvier parce qu'il faut toloba na journée à 4 janvier zalaka une journée publique to feta ngo publiquement mais ça officialité neti 30 janvier 30 juin par exemple pona ni fumu bakoko sala démarche ya beauté bakomi pe bakeinde bazui ba peso ben mina po bango bato baza bakeli mibeko pour le 4 janvier comme une journée officielle autant que le 30 juin. Matondo mingi tokoliki ya yambonano mikanda ikende. Mikanda si ekenda na sens wana. Oui, tosali memo, tokotisi, tosali totindi na photo ya mfumu Kimbangu, totindi pambate ezali 4 janvier eza mokolo ya munene. Tokei même tokendeki mwa mosika. Pona kosenga révision ya constitution ya mboka na biso kolandela mibeko otozo tambola nango les sols et les sous-sols donc révision ya loi Bakajika parce que loi Bakajika o bakoseli Bakajika kolo nango nzoka eza nango ya yete ezali mobeko ya époque coloniale
depuis bakréaki état indépendant du Congo, état indépendant du Congo ezalaki ko appartenir na Léopold D. Nde na motindo wana mabele batu biloko nyonso ya Congo ezalaki ya Léopold D. Yango wana na 1908 Léopold D céda son Congo à la Belgique, nde tokomi Congo belge. Alors il faut pas revoir mobeko wana pour ekende ete le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Donc l'état azali gérant. Donc moni ba démarche ezosalema na ba motindo nyonso tokoliki a été na bozelaka biyano toza kokoba kokoma pe kosala ba rappel na bakonzi. Entre temps tozo continuer démarche ya koéveiller population pour tokoka koyeba ke toza ko vivre sous malédiction parce que d'abord peuple na biso fo boyeba ka kazali sous-informé pe très mal formé. Sous-informé, très mal formé. Sous-informé parce que bazo relaté yete ba réalité historique. Vraie histoire na yete. Ayebi yango te. Histoire ya Congo, mais relatée par ba Belge, par français, tout ça. Voilà, ba tche intérêt na bango na kati donc ba falsifier histoire pour na conserver bango. Osomona. Donc le peuple azali mal informé, pe mal formé. Yango wana toza ko bunda pour na to informé, peut-être qu'il y a une réforme, ya bongo, ya baimboka. Tala etumba tozali nango na koliki ya lokola bosengi makambo ya démarche tozali na motindo wana. Yango moni toza ko profiter pona koyebisa bandeko na biso bayindo. Botambolaka te miso ya kokangama. Ke ozotambola ozipa miso. Tambolaka miso ya kofungwama. Moto yaza distrait aza moto yaza na kati na ye te po mayema azoleka na kati na ye ayibi yango te ndeko elenga mpela na lelo tozali awa mpe bandeko balandi eloko tosengeli koyeba ntango mokonzi ya mboka alobi ete nous ne sommes pas n'importe quel peuple ebongaki bato babanda kaka analyse kaka mbala moko wana siko toza peuple nini soki toza n'importe quel peuple te alobi nous sommes les descendants de Mfumu Kimbangu Yakim Pavita, Mbuta Lumumba, Moise Kabila. Batu wana nyonso oyo mindele babomaka. Batu wana nyonso mindele batumbaka. Batu wana o mindele bachaki na baboloko. Seke batu wana nde bolamu ya biso bayende. Nde bisika tokoyi ko sosola pona nini te mokonzi mboka chai kombo ya Maréchal Mobutu. Na comprendre l'explication uti koloba siko. Nde na lolenge wana ye moko mokonzi ya mboka alakisi te azali pona bolamu ya bayindo po azolanda matambe wana. Donc presque même soki kokufa pona mboka akondima yango. Akondima. Alors siko yo congolais pona oyeba oza nani nini yango ezoleka pona nini bazo distraire yo makasi pona nini église catholique alingi président de la république te pona nini a dévier. Mais pona nini fumu bino pe bolinga église catholique te. Biso to tchaka bango na place na bango. Bango nde balingaka bayindo te biso to tchaka bango na place na bango soki to lingaka bango. Mais bango balobi te ke balingi président de la république te soki ozo tcha muto ambiche ozo boya kokisama ya kokokisa boyebi bien lelo bozo église catholique ezo comploter contre avenir ya ba congolais pe ba africain en général. C'est grave ce que vous dites. Nazo lo bango nazo peser ba mona ngai nazo lo bango bien que église catholique na ngonga ezo comploter pe azali anti avenir pe devenir ya ba congolais pe ba africain parce que na tango oyoyo mutu moko a ignoré te même yo en face na ngai ndenge to vandi no biso bino oui atana lobi kolandela elobeli bino na nini na boza ko ignorer yango te que na 2007 ba catholique bayaki kosenga pardon awa na mboka na biso Congo na reine ya président Kabila bayaki kosenga pardon pona nini bawa po bayaki na centenaire na centenaire wana bazalaki na be conseil bango nyonso bazalaki ba catholique na ba protestant bazalaki wana tango bayaki kosenga pardon balobi c'était au nom de la soi-disant civilisation c'était au nom de la soi-disant chrétienté et babakisi ke bakosi biso banyokoli biso nyonso basalaki awa ezalaki mpona baintere na bango sentant danger oyo ezoyela bango parce que bientôt bakobetama
baye kosenga pardon. Pardon wana eza officialité ezali officieuse parce que basali yango na ba ignorant. Siko il faut baya na ba conscient et puis il faut ezala officiel ba dirigeant européen baya kosenga officiellement pardon na bayindo. Sikoyo motuno kotuna ngai catholique a comploté ne sika nini na Senko kwa bebisa avenir ya bayindo. Démontrer biso yango. Nazo ya. Logique. Tant que président de la République a lobby na bandeko ya opposition na majorité to se mettre d'accord to vendre sika moko total avenir na biso total et pas ito uti to commune pas ito kokende pe to kosala nini mindondo e bandi babandi ko manipuler mais tu rappelles maman Olivia za catholique hein? Moi c'est à mokonzi mboka peu importe mobali mutazo compter aza catholique et puis cardinal Mosengo moko yo muto apambola libala président de la République obosani yango te bobosani yango te bazala ki bango mibale ba protestant na ba catholique batu bakende bango wana kaka ba marini voilà mengai na zoloba na bino na ngonga oyo ete président tanga lobi nous sommes les descendants de Mfumu Kimbangu wana nde position na ye pona koloba likambo ya Congo alors tokende malamu poto président peut to comprendre la assemblée la wapi makambo si to bandaki poto silisa epesa nanu makanisi na complot on azo limbola nanu ya bakatolika bolimbola kasi fu bolimbola fu matondo mingi nde na motindo wana tango président bengi batu mindondo ebandi babandi ko manipuler opposition te lingi to boy te communauté internationale te bot ça va to luka médiateur moko ya biso na biso bayindo edem kojo aye o kojo kabiliste toyokana baza ko diaboliser ye parce que mais justement bazo diaboliser ye ndenge ba diaboliser ka pe Mfumu Nkusu ke kabiliste mais Mfumu Nkusu abandi etumba va président Kabila azala président alors na tango na zala kinani tango na so défendre bokonzi ya bayindo avant même entrer ya musée tango na zala kinani voilà oyo wana ezali kozanga argument valable puis yango wana lokuta wana bozalaki mobutiste na époque wana natikala kozala jamais pe mobutiste parce que boyebi parcours na ngai te il fallait boluka nanu boyeba parcours bongo avant siko Mobutu akoma président nazalaki na boza ko wana suso ko benga bozo limbola complot bato baloba boza conseiller ya président Kabila eza ya solo to lokuta za conseiller na ye na moni yo ko ya kokota na makanisi ya ba catholique ozoboya babimisa secret na bino bobimisa secret yo po bino po bimisa secret boza conseiller ya président malobi na bino nazo limbola nanu eteni oyo ya complot. Alors, tango sikoyo edem kojo aye ba catholique bazalaki na kati te seniko azalaki démarche bandi malamu batu nyonso presque ba se mettre d'accord sauf bandeko na biso ya rasop na limete communauté internationale ba sentir parce que bazalaki na kati bango nyonso ba MONUSCO ba nani ba représentant ba ambassadeur ba sentir que oui bato yo ba komi na point ya koyokana. Et ceux qui ba yokani ba se mettre d'accord ba kota le pai ba wuti nesika ba komi nzoka nesika ba komi kolandela ba signe de temps na vérité spirituelle ba kokota na contentieux pona ko réclamer mbongo na bango oyo biso ba mindele to ko devoir bango na période oyo yango représentant église catholique abimaka na cité de Loya zela na silisa tata tango sikoyo batu wana lokola bazosangana eke na période na bango esclave akozala te bako insister sur la vraie indépendance ce qui veut dire bakolinga babanda ko traiter makambo na bango souverainement complot ya catholique sikoyo ebandeli wana nde babimi omoni seniko abimi tango seniko abimi président de la république a comprendre bango alobi bon ça va lokola bino bobimi bokende bozwa bandeko ya limete bolakisa bonne foi ke bolingaka pe na mbokango bolakisa na misu ya batu nyonso ke bolingaka mboka pe bolingaka kimia bolingaka mboko oyo etonga mekende liboso tango bake kosolola na bandeko ya limete batikala komema jamais bandeko ya limete na boyokani
nini eleki sikoyo mais bongo bayaki na centre interdiocésain ndenge nini zela nayebisa eza déviation bakor babandelaki yango na cité ya Union africaine badevie makambo bamemi epa na bango ntango bamemi epa na bango basali je batie mundele na kati nonce apostolique azala na kati ono pape moto alobi lokola bayebaki ke ezala na majorité ezala na opposition parce que non azalaki na dialogue ya centre interdiocésain non azalaki ebandeli azalaki soki olandaka actualité ya mboka na yo te ekozala pasi mpo oza journaliste ebandaki na message ya pape nonce apostolique bake basangani nde bongo babengi bandeko ya limete bandeko ya limete baboyi kokende na nini na cité ya Union africaine baweli kokende na papote kuna na nini na centre interdiocésain où wana ezali représentation ya catholique awa ambassade ya catholique awa nde bake kuna bato mpe ya majorité balandi bango kuna église catholique motei ya soi-disant kimia mosangisi soi-disant venez tous oyo boza fatigué oyo bozokoka eloko te sikoyo bai azokoka koréconcilie bandimi na ye te est ce que azali mosangisi ou bien grand commet diviseur bandimi na ye basambelaka na catholique membre na majorité bandimi na ye basambelaka na catholique membre ya opposition zela complot yango wana nazoya oui fumu c'est grave ce que vous dites hein c'est réel oui. ou bien bato senko parce que toza na rappel historique bato senko ba évêque est-ce que bazalaki na fimbo po babeta ba politicien bayokana na lobby baza na message ils ont fait le nécessaire à niveau na bango souci na bango zaki président nommé Félix premier ministre président nommé a nommé Omso ya Pembenan a nommé na Bruno Chibala yango ezo tiaka ba désordre bona bosiko complot église catholique ba sali nini na kati wana pona nini bango bazala na candidat ceux qui baza net au moment où kasi na zebisayo kasi tika to yanola te bayebaki bien que azali pièce d'achoppement nani pièce d'achoppement ndenge kaka bozotanga bakombo parce que du point de vue ya position Tshisekedi acomplika Tshisekedi père acomplika conférence nationale souveraine bazo nommé ye ezali respect ya constitution aza ko barre ba mention tangu wana azo barre mais a falsifié document oye nommé a retiré on a eu peur que Félix a reprendre même acte ya papa na abandaki yango déjà na koloba ozomona alors l'histoire se répète l'histoire ezako se répéter ozomona et lelo bozoka ba déclaration ya koloba que transition sans Kabila na munoko banani ya ba catholique pour quelle raison mais batu ba yebite eloko nini catholique azobomba place wana eloko catholique alingi te président Kabila azala na bokonzi parce que ezali na période ya président Kabila nde bamindele bako devoir biso matondo fumu o démontrer complot oui ne na période ya président Kabila il faut souveraineté na biso endimama na période ya président Kabila nde document oyo totangisaka bino tango nyonso tozoya tokotuna na mituna lelo oui oui, le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique et à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960. D'un côté à Belgique, le premier ministre de Belgique a signé, le ministre des Affaires étrangères de Belgique a signé, et Panabiso Lumumba signé qui est comme premier ministre, puis Mbuta Bomboko comme tout premier ministre. Non, tout premier ministre des Affaires étrangères. Document yango basinyaki. Aussi les complot mais yo za conseiller ya Kabila, ozon dimate po na nini? Matondo mingi. Boza conseiller ya président, bon dima na problème te. Kondimisa ngai te. Pour démontrer que complot ya catholique, bino boza conseiller mokonzi mboka eza lisumu te. Te na lobi boy. Lobaka oyo ezali. Ngana démontrer biso to tuni bino botuni biso to tuni bino bino bolo bana biso ke eza bongo te tuna est-ce que ozalaka conseiller ya chef de l'état ozomona bongo ngana koyebisa yo ke
kende kotala na liste kune pa mokonzi ya mboka te mfumu balobi bino boza ba conseiller ya cabinet kuna te na ba ordonnance te mais bino boko figurer kuna te bongo siko soko figurer kuna te kozala conseiller ndenge non bozo figurer na bisiko bino boyebi bozo figurer mfumu esikani bino moko boyebi soki bino moko boyebi bino moko pe bokanisi matondo mingi wana siko to bolingaki botangisa biso loko moko kuna wana tongitolo bana bino tozongi kana maloba chef de l'état oyo alobi ke Congo est n'importe quel mboka te. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Peuple congolais sans sentiment partisan ou bien captivité, ozala na captivité, bima na kati ya captivité, yoka Mao Tse-tung alobi nini ndeko elenga mpela tanga Congo eza mboka nini awa ezali buko kombo nango qui dominera le monde qui dominera le monde fumukusu azoloba français livre eza na français atanga kango na français. Donc il comprend le français, même l'anglais, mais je ne comprends pas. Pour Makambo, soko maîtriser sens linguistique, c'est quelqu'un qui a fait les lettres à Yebi, ce que j'ai dit. Donc fou moi Yebi français, alors français. En l'espace d'un an et demi, décembre 1963 à juin 1965, le premier ministre de la Chine populaire a fait 4 fois le voyage jusqu'en Afrique. Mao avait déclaré, si nous dominons le Congo, nous dominerons toute l'Afrique. Ok. Si nous dominons le Congo, nous dominerons toute l'Afrique. Alors, que si nous dominons la Zambie, le Sénégal, mais alors, le Congo. Oh, Mao, hein? Mao Tse-tung. C'est que le Congo est un pays très stratégique dans le monde. Congo, oyoyo, est un état indépendant du Congo. Ezali mboka moko oyoyo même Asie achango misu. C'est pourquoi tangu mundela yaka na église na ye. Et église ndezo sala siko makasi po bokonja mundele vanda kaka na mboko. C'est pourquoi baza ko bunda par tous les moyens pour esclavagisme continuer. Continuer oui. Mawa mingi ezali ke bandeko na biso bayindo membre na église wana o bazo ko comprendre te que l'indépendance du Congo ezabola mona bango bandeko matondo fu tikato ko bamuke po makambozo lobezana ezali na tina mingi penza toko tuna pe fu muna suka tango voyageur yo po bino pe bozwa ki passeport biométrique na kanisi bozwa ki passeport biométrique po sa ezali po sa ezani ni na mutuna wana tango bo kendege na mwa mboka bapaya wana pe mboka ngoni Mamboka bapaya ne bo voyager te fumu. Bon ceux qui n'a voyagé na ko mais attention parce que bato bakomi ko kosa na ba cité o mfumu pamba na poto na kendo sani bandeko bayindo bazakuna. Te balobi bozo kende penza bozo kende ba Chine ba Dubai bozala kipe na soki na je crois bo mekaki ko kende kuna. Nde biso bozala passeport biométrique bozali na ngo. Ah OK matondo mingi. Bon mais tolingi to tuna siko boy. Fumu Kimbangu alobi président Rosala mwana muke na époque na difficulté Rosala c'est ça que vous avez dit mikakatano Rosala mais akozwa mbongo ebele fumu est-ce que ozomona te eza le contraire ya makambo tozo vivre lelo le président est en difficulté toza na problème ya mbongo tala économie ya mboka ndenge ezali bino bokambaka bato soki toye na vuvamu na talaka bonabi c'est pas possible 7 à 6 000 personnes batondaka ana. Bon, toko senga na bakoko basalisa temple tongama noki et si la pe mukolo mususu na ya na dédicace na filmer na lakisa batu po batu na nga okendeke wapi yo pe okoma mwandoki kufu mo initia yo so inen na tika pe batu baloba na bango ne balingi mbongo économie yango eza na passe makambo bosomi tala makambo droit de l'homme na mboka na biso ndenge zo salema entre biso na biso moko police na biso batu tout ça est-ce que ezali en contradiction na profession ya Fumu Kimbangu te mbongo ngo ko ya kan matondo mingi nako banza na ngongo tozo solo la boye bozali témoin ya ba téléspectateurs na période ya président Kabila nzambe ya bakoko na nzela Fumu Kimbangu ayeko tika document oyo Fumu bozala na audience bato bazo landa biso ebele toza koloba matondo mingi document oyo ezali document juridique
tango mutu a violé accord signé ya indépendance bino bozonga po bo gérer biloko na bino bino moko pendant 57 ans ça fait fortune ya combien mais toza na kati ya nzela ya lobiko ya bayindo il faut tozwa yango na nzela ya Mpemba Kalunga yango na lobi document oyoyo Mpemba Kalunga nena tata Mokeli alors document oyo congolais nyonso aza conscient moni yango yango ezosenga biso to se réconcilier autour ya mbongo mpona kosilisa crise monétaire crise économique document oyo kaka nano esangisi biso parce que ntango toza na document oyo biso bacongolais tosangani totali oui la Belgique nous doit ntango mindele baye kosenga pardon ovi ya documentaire wana ovi ya message wana bamindele il faut bacongolais tosangana lelo toloba non révision ya cérémonie wana Pasteur Ngalasi bengisa lisusu bato na yo komela bango officiellement ke pardon oyo basengaki ezali nul et sans effet base contenter nango te parce que na période oyo faut baya na vrai pardon et mbongo toza komilela prophétie eza claire akonyokwama yango banyokolaka ye kaka mais après akozwa mbongo ebele akozwa yango na nini ntango boko réclamer na contentieux Europe Afrique oyo mbongo ya liboso bandeko ya église kimbangiste bauti koratise yango na 2011 na réhabilitation ya Mfumu Kimbangu normalement il fallait cours militaire belge et réhabiliter Mfumu bandeko kimbangiste wapi bino nde bato bino moko na ba kimbangiste bino bandeko ya église kimbangiste ya église wana ozoloba bato ya nkamba bato ya papa Simo Kimbangu bandeko ya nkamba réhabilitation au basalaki na 2011 bango ezalaka église église de Jésus réhabilitation basalaki ezali mais kimbangiste na Jésus tout ça fait confusion là confusion makasi wana ezali non conforme na réalité parce que Belgique mutu azali nanu na bomoi juridiquement judiciairement tangu oyoyo bakangaka Mfumu Kimbangu Mfumu ayebi ba juridiquement ba judiciairement faut mais nazoloba koembrouiller téléspectateur te parce que comme c'est fanatique ya français te po français oyo azoloba yebi yango te tika tolobela ye français ya ba français bango moko ba français bayebi moni po français soka ke na restaurant kolia ake ko restaurer nzoto na ye mutu mwindu soka ke na restaurant kolia olia kende na kotonga nzoto ya ke kolia frite na mayonnaise parce que kuna bakomi restaurant donc ayebi na sens ya restaurant te ayebi na sens ya restauration voilà yango wana tolingi tolimbolela siko bato ete na tango yango wana bandeko na biso tango bosali réhabilitation ya Mfumu Kimbangu elingeki kumba ba dommage intérêt parce que tango bosali réparation à préjudice causé la personne oyo azalaka lésé oyo azalaki condamné justement il faut pas dédommager alors nani ako dédommager c'est l'état congolais ou c'est l'état belge royaume de Belgique mutu eko dédommager Mfumu Kimbangu ba dédommager bana na ye ba dédommager mwasi na ye ba dédommager contre na ye ba dédommager ye moko ba dédommager nation ba dédommager continent na ye les 37 000 familles en déportation botanga nanu mbongo wana ngaki ezala combien oyo président Kabila ngaki azwa na 2011 ou bien ba-africain bangaki bazwa na 2011 à partir ya Belgique pe bongo na communauté internationale mbongo wana eleki kaka boye 2007 Pasteur Ngalasi tango mindele baye kosenga pardon bokosenga pardon tango basengi pardon fo baloba mabe basalaki te siko tango basilisaki et puis pardon il faut être sincère Fumu voilà faut être sincère il faut siko un pardon de façade de bien cérémoniel te voilà tango biso siko tango bango bayokaki pardon en revanche Pasteur Ngalasi na baninga na bayebisaki mindele bakosala nini po ba réparer ba plaie bapota oyo bazokisa bayindo ndenge bakata bayindo maboko ndenge bakosa intelligence ya bayindo ndenge bakanga bayindo na boloko soki nyonso wana Pasteur Ngalasi ayebaki ke aza na qualité te ya makambo wana
alingaki apesa yango na baconcerné e baconcerné tonga tosala yango d'une manière officielle tolobi te no badirigeant na biso bakovanda kasi bosala yango te fumu me nalobi démarche yango toza na yango oyo catholique siko aza koambrouye na ngonga oyo ezali 50% ya bachrétien na Congo oyo baza mpe bacongolais zela fo yokaka ndeko na ngai parce que bato ebele bazolinga koprêter attention na bambrouillement wana ono accord ya le 31 décembre alors que vrai accord ekopesa biso mbongo yango oyo parce que le 31 décembre ça ne vaut rien pour les Congolais. Ça ne vaut que les intérêts des impérialistes na lobela na lopoto pona bango ba mindele pe bayoka. Ke makamu na bango batindaki basalela bango yango eza pona ba intérêt na bango yango no yoki bazoganga respect ya bakor ya saint ceux qui saint nani na bango. Alors qu'en réalité bazo linga ko camoufler situation oyo. Yangwana bandeko oyo bazo yeba te eloko basengeli koyeba. Po ebele ba diaboliza ka mfumu kusu balobi non tina zo sala ndengona parce que alingaka christianisme te. Mais pape Jean-Paul II alobi nini pona christianisme pe christianisme sala nini pona ba européen tanga nanu pe pape Jean-Paul II tanga bandela na rouge na rouge me banda moi likolo les états qui ont remplacé. Bon, totangi na livre kako tozaki nango, les États qui ont remplacé les royaumes se rapprochent en alliances multiples. Et le pape Jean-Paul II a montré que l'Église a souvent son mot à dire. Écoutons le message adressé aux Européens lors de sa visite en Pologne. La tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe. Point de suspension. Et le christianisme est une des forces qui firent l'Europe, sa civilisation et sa culture. Le christianisme doit s'engager à nouveau dans la formation de l'unité spirituelle de l'Europe. Les seules raisons économiques et politiques ne sont pas en mesure de le faire. Nous devons aller plus profond jusqu'aux raisons éthiques. La religion chrétienne, le christianisme appartient essentiellement à l'Europe. Les Africains sont concernés. Non. Voilà. Et le christianisme faut lutter dans l'unité spirituelle il y a des Européens et non même il y a monde. Et puis le au-delà il y a des raisons économiques, politiques, comme penza na moi nini. Alors ceux qui ndenge wana ceux qui lelo christianisme ezali force oyo matisi Europe pona biso ezali ni religion des noirs. Yango voilà religion africaine et ko matisa biso. Omoni religion kimikimba yangwana omoni que christianisme pa ina biso eza liwa il faut bandeko bazala conscient na yango tozo senga na bandeko na biso ba prêtre ya église catholique noire ko banda na cardinal Mosengo famille na ye baza batu mwindu baza mindele te awa na ex bandundu no na cardinal azala musaka tati aza mutu mwindu abe shole aza mutu mwindu na ekipi na ye akutaki église catholique Monseigneur Fridolin Ambongo bango nyonso bakutaki yango ça peut être bosana tika Monseigneur Utembi président Senko to rappeler bango et yaka awa na 1485 avec le premier missionnaire 1485 donc avant 1485 bazalaki awati et bato bamemaki église wana bayaki nango awa c'était des esclavagistes au bayeko esclavagiser bayindo en complicité avec les prêtres blancs. Alors ceux qui sont prêtres blancs Laurent Delic, Bernard de Galon, batumbaki ya Kimpavita pour l'intérêt à Occident. Luc de Kaltaniseta a participé à l'Iwa Yaya Vitankanga pour l'intérêt toujours à Occident. Alors Église dira époque coloniale nyonso ezalaki na faveur ya ba mindele pona Occident pona ko esclavagiser pe ko chosifier mutu mwindo atikala subordonné ya mundele basali école pona intérêt ya mindele donc bamos ba cardinal Mosengo basala le contraire ya wana basala siko le contraire parce que bazali bayindo très bien pambate et loko azo sala ya koloba ke bana babima na balabala azako sala anti azokoma anti cardinal lobi bongo te mfumu na yoki na ba réseaux sociaux batu batangi ke alobi eza comité soki laïque wana comité laïque
naoki balobi soki jeudi babeta soki bamanzanza soki babilo morning yango na lobi biloko wana nyonso ye cardinal apekisa yango apekisa yango parce que eza na intérêt bayindo babika. Très bien. Fumu tolingi to pesa maloba suka po na télévision ezangonga tolingi to loba yango c'est un engagement que nous avons pris to produire 3 émissions le mois de décembre na kanisi ekotikala ba diffusion nango ezala kwa ba ezala ko la matea ya suka po na 2017 parce que bon les gens ne vous maîtrisent pas, il faut que je le dise. Soki na yambite babandi ko benga nga yamba fumu alors bato mususu bazondima yo mususu bazondima yo et ça fait compliqué. Je dois le dire, hein, répondeur na téléphone nga et zalaka na problème ndenge tozo sala émission boye pe tolingi toko manasuka tozu na monia tozuka premier aspect à prophétie mbongo ebele na difficulté. C'est vrai président Kabila na difficulté siko bon kojo kabiliste yo kabiliste balobi kutu niki ale ayaki a première fois mon la président Kabila yé pas comme kabiliste transition sans Kabila autre histoire oyo relaté oyo analyser na temps oyo lekaki na mamino lekaki par rapport na sikoyo soki tokoki koloba nini opesa leçon na message ya suka pe pona koloba président Kabila, il faut encore combien de mboula comme président de la République? Les lots en 2017. Les lots, la question on a loba penza, il faut encore combien de mboula? Matondo mingi na bandeli bino na lolenge ya baeba so balingaka Congo te musala na bango ko diaboliser. To bandi na Niki Alei. Tango Niki Alei ya Zoya bazalaki sir. Oh, il y a un avion militaire, tout ça. Bazalaki sir. Que aye ponako favoriser bango destruction ya Congo esalema. Mais tango sololi na mokonzi ya mboka maye mokonzi ya mboka solisa kiye mayalaki sakiye a comprendre siko ke ya solo faut ezaka na mokonzi ya mboka te ezali na ngambo ya baye bandimaka benjonction ya bato balingi kaka makila etangaka na mboka na biso. Raison yango wana tango abimi epa ya mokonzi ya mboka nda yebisi batu ete voilà bosala mwe ba élection na 2018 le temps bo vande sika moko pe bo bongisa tango bayoki bongo zakabiliste bango musana bango pona nini balobi alongo wazala américaine alongo américaine akomi balongo kabiliste ote balesi ye basali eboye parce que pona bango souci ezali makile tanga oh akendeki goma na zwaki mwa ba diamant ba mwa biloko atalo kuna mais oyo basi bazwa ezebele osomona alors Edem Kojo kabiliste baboye parce que toujours azomema batuna na réconciliation et na bandi soki bolandi déclaration ya Edem Kojo na sima alobaki batu ya Senko batu bazana base bien kaza catholique mais ba catholique ba fauché réconciliation ya ba congolais non ba avec ya Senko kande ba kabiliste te ya mokolo kaka bakosala déclaration que voilà ton dimi kimia ezala bokolo kasusu ba diaboliser bango na plateau pour ça rokata ezala te voilà mo chité nazoya pona na chité déborder penza nazolimbola nde yangwana lokola tolingaka mboka ebonga kimia ezala et que président de la République asilisa mandat spirituel na ye mandat spirituel na ye mbula boni lisusu oyo baponela ye mbula boni fu nazo yazela nano tikaka na limbolaka oyo akokumbela biso indépendance pe mokolo akokenda tikali kotikela biso mbongo ya plus moins 100 ans plus moins 100 ans nazoloba na mai na monoko te oza sérieux na mambo zoloba nazoloba naza sérieux bongo oyo kuta eza kaka 57 ans document oyo eza na mbongo 57 ans bongo kobakisa chité kasi na mbula voilà to déborder fumu matondo mingi na mandat spirituel na ye to pesa ye confiance ya wana lobi réconciliation 2000 combien zela na no réconciliation avant ba élection boya to sangana biso nesto vande sika moko ba politicien bosenga bayindo pardon bongo nde
ceux qui ba sengi peuple pardon to sangani to kepa mundele réclamation ya mbongo na biso. Ça c'est un processus ça. C'est un processus mais il faut to s'engager. Donc président Kabila za tiba 2030. Ozo boira ko lo. OK 2030 menga na ibika kozala tikuna ba 2030 penzate. Mais na katikati wana ma condition 2028 ndenge to calculer ba terre. Zela nano to silisa nano makambo. Matondo soki to vandi to silisi biso siko to kocha mandat spirituel to limbodi lokola pouvoir eza rotatif na mboka oyo e bandi awa bato liboso bazwaki ti awa bato mibale bazwi ti awa bato misato bazwi ti awa mais yambo nanu il faut liboso bato nyonso ba se mettre d'accord. Matondo fu to komi na suka. Mesdames et messieurs, j'annonce que le prochain numéro, ce sera à l'échangeur délimité sous le monument de Patrice Emery Lumumba. C'est là que nous allons produire le deuxième numéro par rapport à ces 3 numéros prévus. Fumwe Gozala, parallélisme et sens ya combat ya Lumumba, il y a Fumukimbangu d'abord, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, il y a Fumukimbangu na Lumumba. Ce sont les 2 personnalités historiques. Bon, tokotala mais toponaki nano bango tokosala yango na monument ya nini kuna. Madame et messieurs, ça a été un réel plaisir. Nous sommes revenus avec Fumukusu autour des prophéties de Fumukimbangu sur la marche de notre pays, la République démocratique du Congo, et particulièrement sous la personne du président Kabila. Vous l'avez suivi, je ne commente rien, je n'ajoute rien. Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Que la peur et l'ignorance quittent nos esprits et que Dieu bénisse notre pays. Merci à toute l'équipe technique. Mention spéciale à Koko Lobola et à la prochaine. Atakondima patinetego oyo patiego moindo atana patiego atakondima patinetego oyo patiego Yo pedi kolo bango, ye matiniye, na batango badia krengo kwego, yo de la kaka